Coucou, sali, balandi nyonso tu émission kombola bopeto, nzamba pambola bino, nzamba sala bino bolamu ebele, nasi bozaki na yikava, vraiment ça fait un temps, mama kombola bopeto aza mona na te, yango na bina leka na pesa bino ka bambote, kimia na mokonzi nzambe ezala toujours na biso, bisika biso nyonso tozali, donc kimia na mokonzi nzambe ezala partage na biso, donc to partage yango penza ndambu na bandaku tout oyo balandaka kombola bopeto. Donc kimia na nzambe wana to partage yango biso nyonso ndambu donc bandaku nyonso ezwa kimia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc kimia oyo alobi na biso na kati ya maloba ne alobi ka pesaka kimia oyo mokili pesaka te, parce que mokili ndenge eza wana ezalaka nango na kimia te. Mokili ezalaka na guerre, mokili ezalaka na ba dégâts, mokili ezalaka na ba problème, mokili ezalaka na makambo. Donc mokili ndenge eza wana soko zeli kimia na mokili ko yeba ke bosana na yo po okotikalaka jamais kozwa kimia na mokili, otikalaka kozwa jamais kimia na mokili. Mokili pesa kimia te, au contraire mokili pesa ka ba tourment, mokili pesa ka ba chagrin, mokili pesa ebangisa kaka. Donc etaka biso toujours na position moko ya incertitude. Mokili donc ememelanga nango biso bolamu te. Yango Yesu alobi ke yende apesaka kimia oyo mokili ekoki na kopesa biso te. Donc kimia oyo mokili ekoki na koofrir yo te, kimia wana nde nzambe azopesa biso. Yango nalobi ete bandaku nyonso ezwa kimia na nzambe. Donc kimia na nzambe ezala partage na biso tu, nde na bike tokabola ngo ndambu. Donc biso nyonso tozwa nde kimia ya Yesu, parce que kimia na Yesu nde ata mokili ezoningana, ata mokili ezotremble, ata mokili eza na agitation, ata tremblement de terre, mais avec la paix de Dieu tokoka ko vivre malamu, tokoka kozala bien na kimia na nzambe. Yango tika kimia na nzambe mokonzi na biso ezala na mabota nyonso, ezala na biso bisika biso nyonso tu tozwami. Vraiment nalingi bino nyonso mingi to konteka na nzambe, elikia na nzambe, elikia na mota mokili te. Alakela mamabe o akote elikia na moto ndenge nzambe alobaki. Alakela mamabe muto ya kose confier epai na moto, mais moto atiaki elikia na nzambe aozalaka jamais dessus. Donc confiance na biso totia ngonde na nzambe. Après des confinements tozobima, mais elikia na biso totia nde na nzambe, totia nde na nzambe, elikia na nzambe, elikia na moto te. Parce que soko tie elikia na nzambe, je t'assure ndeko nango zolandanga otikala jamais kozala dessus, otikala jamais kozala confondu, otikalaka jamais kozala rejeté. Ceux qui ont confiance na nzambe, quel que soit problème okokuta nango, quel que soit likambo yo okokuta nango, mais yeba que ceux qui ont confiance na nzambe, sache-le que okobima plus que vainqueur na kati ya likambo wana, okobima plus que vainqueur na kati na situation wana. Yango wana totia elikia na nzambe, totalela nzambe, to se focaliser nde kaka na nzambe, parce que na nzambe erataka te, na nzambe erataka te, na nzambe erataka te. Yango wana kombola bopeto ememeli bino message opona koyebisa bino ke non to compter toujours na nzambe, totia elikia na biso na nzambe, pe kimia oyo mokili pesaka te, kimia na Yesu Masia yango nde ebila bandaku na biso, ebila bavi na biso, ebila mabota na biso. Tobosana pete bopeto toujours, parce que nzambe na biso aza nzamba bopeto, anzamba mbindo te, anzamba salite te, alingaka pe salite te, ya alingaka bopeto. Yango to continue toujours na bopeto, tota bopeto na mitema, surtout yango, surtout bopeto ya mitema. Parce que soki motema no eza mbindo, nzamba kosepela na yo te. Nzamba za na posa mitema na biso ezala toujours peto, ezala toujours peto, ezala toujours peto po ya salela biso. Yango vraiment mama nyonso bongisa motema no
kombola motema na yo, longola salite, longola mbindo. Etango zo longola mbindo ya molimo, kobosana pe nzoto na yo te, longola pe mbindo ya nzoto. Kobosana pe ndaku na yo te, longola mbindo ya ndaku, longola mbindo nyonso. Donc sur tout le plan. Donc kombola bopeto ezaka sur tout le plan. Sur le plan spirituel, physique, moral, donc sur tous les plans quand yo yebi. Donc sur tout le plan na ba domaine nyonso, longola salite, tika bopeto ezwa place. Tika bopeto ezwa environnement. Tika bopeto ezwa esika. Posi bopeto ezwa esika, yeba ke makamnyoso etambola bien. Moki na biso osweka bopeto ekoti, ba problème suto ozaza nango ezala nango suti. Suite okutana na ba problème okutana ba makambo tozomona amonaka tuto na biso eza cause ya mbindo. Mbindo etondi na mitema, mbindo etondi yango tozomona ba résultat tozomona. Mais soki tobongisi bopeto ekoti tozwa ba résultat mususu. Que Dieu vous bénisse, place nyonso bozali. Nzamba pambola bino, on est toujours ensemble. Nzambe a continué toujours kotombo manakat na biso papesa moko na biso force ya kolongola mbindo en fait que bopeto ezwa esika. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. On se voit à la prochaine et je vous dis bye bye à la prochaine numéro.